sala la bina bingana na ndako pona nini asumu bala sika bazo so ala mbanda na ye mwasi ya mutango ya zui kwa ngala tsanga makambango donc video ya ngwana Jani soka zui mukanda lelo akimi e sala nga bien makasi elo na zela na vie nga Jani akimanga peut-être e ko arranger nga na ovanda kimi na kwena nga na bana nanga oba mutu azati oyoki tango babangi sala live kuna ba ofinga nga na makambo na ebeli mutu na makolo te tango na pesi réponse ko bokomisanga etula bokomisanga mama mobimba koko nga mutu na bala mobali na zo mobali na zia na mona uta mobali na Afrique na ya na ye boibo komisanga lokwa zoba mobile kwa kizengi lokwa victime mobo na ofanda kinya te na olala pongi te la brune tango na pesi réponse oyo ofinga bozo yebe na commentaire ofio toto e bazo finga kuna boyo kate bokeba na bino boni bosakana batu beko bino bokasete ke batu ofanda kinya te ernest bosela batu ba live alokuta ernest osela batu ba live boyoki live esalami kuna te ke babandi ofinga nga boni boyo komisanga mobange boyo komisanga mokolo trop c'est trop naza mutu na lemi na droit ya oloba na pesi réponse na makambo ezo loba na pesi réponse oh boni boyeko na bengi mutu pete tuko siko na bando loba parce que so na ovanda kimi na mazoba pona ovanda kimi ye mwana mwasi ana kuna na otanga kometa baningo finga yo la brune so kiti vanda ngana to na problème apo yo condamner nga ofia toto mobali ngao so bozela na benga na Jani na benga na Jani te mwana obisa Jani na ndaku na ngati Jani ndako bima okende donc bando finga na live kuna na likamna ebi mutula makolo te ta ngana réagir le moment mona nga zoba trop kizengo na commentaire yo komela nga ya ko to ya ko te obisa na ndaku na ngati trop c'est trop vraiment na lobby na pesa bino na lelo réponse fona banana okoloba po emsune na loba te naza kimia na vanda kimia ba okaisa ko nga nazo bate Jani atazui mukanda lelo lo moni parti obokata obino nyonso bozwa na bino obokecha ba chaîne na bino Jani soka zui mukanda lelo akimi e sala nga bien makasi elo na zela na vie nga Jani akimanga peut-être e ko arranger nga na ovanda kimia na kwena nga na bana nanga soka zui mukanda kimi eza mu makambo te et ça nga bien makasi poko longwa na epembe na nga peut-être éliminer ba problème pour nanga Jani soka zui mukanda kimi abengisi soki mwasi na Kishasa abengisa te yanga nini na kati bande wonanga boza basi lokola nga bolingi nini botele melanga boye bolata nga na nzoto est-ce que makambo vienga dio sakende koloba kuna nga na yebi ata mutuna makolo nasali bino nini ngo bolibola tanga na nzoto boye la brune batanga ki bakomba batebele lokwa ka ngai ka nde mutu nazaka victime ya nyoso bolati kanga lelo na otika message mnyoso okota na groupe nanga yoka bien Jani Fai ona botane bana misato ata zui mukanda lelo kiminga eko arranger vie nanga makasi elo na zelaka na vie yango wana mengai siko pona bengane na ndaku na obengane te ye moko nda obima okende lokola bino bolibo sunga ngai ke na yebaka te po ngai mutu ngo na kopesa bino information nga mutu na koyebisa bino pina bokaisa ponga na sala émission te pona loba te na lekana na be émission te batu bakanisa ko aneti nga na zobanga koloba na linga te mkonga na funga mnongo nga na loba ebela batu bofanda mbama okimia Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina majeno bakoyemela kayotongo pe kwa mbote balandi MDG TV mafuta sika nzambe apambola bino ezali ngai wa bino grande dame mère Dorcas karne to mesana wa opesa toli ko pesa bino ba news to pe ba nouvelle ya makambo ko lega na mokili et puis ko profiter pe ko loba mo liloba moko oyo ko sunga ko sunga boyebi chaîne na biso eza plus pour prodiguer des conseils to betela bino lisolo ya Jani ndenge babengana ki pa ya mwasi na ye to pe ndeko na biso la brine to meka ko relater bino comment est-ce que Jani atikaki ya ye mwasi en fait to yebi biso nyonso ke Jani na kin azaki na mwasi na ye mao et puis ayeko ya poto
et ndenge ezalaka kaka et relation pe kufa ite parce que batikela kokabwana te et la brine azali ndeko oyo travaille na ye to pe basala na ye mosala théâtre mais babandaki kobima na ndenge la brine na ye koya pe poto en fait la brine en fait moto akotisa ye France eza Gianni la brine aka Turquie selon ndenge toyoka ye basoupçon ezalaki likango to pe mobali moko oyo abandaki kobima na ye azali pe mobali ya bato motu asalaki en sorte kaka Turquie ake kose défouler parce que baperdaki bébé donc bango mibale babandaki kobima la brine azwaki zemi na ndenge aperdaki mwana wana je sais pas par fausse couche ou encore je sais pas trop et nakokoma na Turquie wana ntango akomi achange na ya vie c'est comme ça Gianni abengisaki na poto pardon na France akoti France na ndenge bakontinuaki libala ntina ndenge bakomaki ndako moko et lelo oyo tozo kobeta lisolo oyo tokobeta lelo par rapport à séparation na bango ndenge la brine abenganaki en fait tokozongela penza trop te et nakozala pe molai te nala elo moko mokuse na ye koloba en tout cas je crois vidéo ekosala peut-être plus ou moins 10 minutes pas plus juste toyeka koya koloba mo eloko moko ka nde tomesana kolamusa conscience ya baike et parce que vie malembe ka nde na bisaka bino faut faire très attention. Il y a de ces actes là topozaka et lobby en tout cas et rattrapera biso parce que passé rattrapera moto. Les amis, na émission to sala ya liboso so landa ya honte za na chaîne, eza plus ou moins 20 minutes, eza pe molaite. To mega obeta liswa la brine na Gianni. En tout cas, soko landa ite landa yango. Awa to juste ko meka ko la kikoloba mo elo moko moke par rapport ya moi ba information sous ce mike auto zui. Et mobali oyo la brine abenganeli Gianni Fai na ndako ye wana mobali oyo la brine abenganeli Gianni Fai ye wana ka nde boye komona elongi na ye vraiment rien que elongi ezoloba ebele nzambe bandeko bolimbisa ngai toyeba kosala part des choses koloba makambo tel que ezali quoi donc to confondre qualification te na injure na insulte na koloba o moto azali rien que elongi ya mobali wana eloba ebele boyebi balobaka l'apparence trompe mais il y a de ces apparences là so otali yango kaka ezoloba na yo ke moto aza nani botala neti ndeko na biso oyo Chris Congo boyebi Chris Congo basupporter bagangi ye wana komona ezala Chris Congo basupporter bagangi botala Chris Congo na mwa mobali wana on dirait pendant grand frère na petit frère donc en fait différence ezaka ke ndeko na biso mobali ya la brine na poto moi teinture à poto parce que 4 saisons sentir moi pour soso ekoti moi malili ezala moi nemeso botali minoko botali bibebo eloko moko donc elakisa penza oko moto ali keke la brine doyoki boya Gianni pona oyo un escroc tout fait. Imaginez le monsieur en question, il est marié enregistra kombo ya la brine na téléphone na ye mama tondo na évite soko la brine mboka za matondo je sais pas sikoyo bizarrement soka som sola na mama tondo azala tellement joyeux azala na esengo kosakana te ya kokamwa eza ke soka aza na kati ya ndako to bazali na mwasi ifo abima libanda mwasi akomi kosupsone ti boyoka biso basi nde tozalaka mais yango ye chaque fois sola na mama tondo ngo azala nani po ezalaka mpenza nini oyo azala soka sola na mama tondo ata soka azali na kanda aoyamba mama tondo na esengo epui bawumelaka na fone epui ifo adeplasaki na kosola mosika aizolaka nga boye fona luka na yeba nde mobali ayaki kobenga na mwasi pardon aye kobenga la brine na numero wana ya mobali
baninga basa mo bameka mo koskive ndenge ezala kaka me aye kotimbela me yo la brine koswana ebandi yango bomoni Jani na bavosi oyo totyelaki bino Jani azolobaki la brine babebani so mpe na mbanda na ye mwasi ya mobali oyo akende kolinga alingi sikoyo aya kolatisa ngai baproblème na bango do en fait ndenge baswanaki na mbanda eyindelaki ye kuna boyebika kanda ndenge ezalaka do bapoka se mutu afuti bapoka se ya koswana wana Jani non some way en fait eza pasi makambo eza pasi en fait kande na biso bino to wana mingi ya koloba te to ya korapple te do toyaki ka juste po to yolakisa bino foto ya mobali ya ndeko na biso la brine mobali yango mpe ya mawana ya pasi ezaki mobali ya batu donc la brine mobali oyo amoni akokende kolinga oyo ya kobenganela Jani na ndaku eza voyou wana bolimbisa ngai elongi ne ezofunda il est voyou parce que c'est un homme marié. Il a une femme à la maison, il a des enfants, mais bizarrement, il va aller coucher avec une autre femme. Et moi, si on parle à mobile, c'est vraiment un vrai voyou. Naïe, moi, si la brune n'a pas surtout bien voyelle, je sais pas. Quelle honte. Le baba ni on bakase oyoko, et le batawa yombwe, boyambo, o eza penza humiliation. Ewe lo bata boketu humiliation soki humiliation abenga yango humiliance o eza vraiment humiliance pona ndeko na biso la brine o eza humiliance mobali oyo moni ya kokende kolinga kobenganela Jani en tout cas na apparence je préfère Jani que oyo tala mbebo motali keke tala misonde on dirait porter au rapport wana même temps na poto do o penza na Chris Congo ko longola te ko bakisa te ba supporter bagangi ndemo biso pe to gangi mamba soni bref pour finir je dirais ceci les amis quand on est l'autre fois que passer rattrapera biso yaya sala très attention à ba acte aux opposés oyebi lobité parce que ma benyo so salara et futa maraka na CA tala ndenge la brine a komi desperate tina niveau kelinga babiloko aboye bande bolimbisa ngai na olo bango na ba raison ebele déjà c'est un homme marié je déteste mibali oyo ba trompara na basi mibali lokuta les hommes qui n'ont qu'un respect de la femme. Moi, je déteste ce genre des hommes. Et ba acte auto salarié to futaka. Auto salaka to futaka. To meke relate bino moke histoire ya bandeko oyo je crois na vidéo to salaki liboso bolanda on so bozeta olanda te parce que awa je crois na aussi lisananga awa ndeko na biso la brine et quand na biso yo l'autre fois que tu as besoin d'une repentance sincère ya koluka nzambe po ameka ko restaurer et puis ko stabiliser vie na yo parce que obandoza noka boye okenda mabe ozonga mabe tala babilo taba mayo ko mobimisa et pareil na Jani asala ba mabe tellement trop toyoki ebele bon to na ta nkota na ba détail ba mambona te abota na babasi bato mabala e balakela e ba mabe atikela kotika mwana bato maokuna aye ko sabolingo na en fait lelo tala ba malheur lelo plus plus de 14 ans la poto mokande ezate moi ça bengani okombi lela soni ti ba koma otona ba réseaux sociaux boye vraiment eza mamingi ya pasi bande ko bolukelo nyanzambe parce que bon vraiment ba vraiment malheureux tel que vous êtes là la kobana na la brine yo Jani na okuto pardon comme on est Angèle et monsieur là il s'appelle Ange Nzamba sunga biso les amis en fait c'était pour toi l'accepter mobile la brine azui beau frère Yassika la brine azui et puis qu'on peut s'atoli kolobake il faut faire très attention à ba acte toposaka parce que passé et rattrapaka yana bato belé le bato tergiverger simplement parce que passé ezoganga passé ezo réclamer ou encore ekangi bango oposa ba acte moko bien te na passé na yo obima na mobala ndeko na yo obima na proche parent osala inceste
osala moto mabe okima na mbongo ya bato au fait ezana bamabe moko boye ebele lelo ezokanga bavie ya bato parce que bible ezoloba c'est qu'un homme aura semé le moissonnera yo okanza yana olobi ozala malamu détrompe-toi si yango il faut vraiment nous devons vraiment faire très attention na baacte topozaka parce que lobi le lendemain appartient à l'éternel et lobi ya moto ezalaka malamu soki passé na ya tiki eza bien. Donc c'était ça en fait. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Quand on a besoin de nous amulaïté lelo, to suka na biso awa. To suka na biso awa. Nzamba pambole langa bino. Et je crois na moni bino sous na prochain numéro par la grâce de Dieu. De bonnes choses, merci. La Bible bingani na ndako pona nini asumu bala sika. Bazo so ala mbanda na ye mwasi ya mutango ya zui. Tuko ngala tsanga makambango. Donc video ya ngwana. Jani soko azwi mukanda lelo akimi esalanga bien makasi elo nazelaka na vie nanga jani akimanga peut-être ko arranger nga na ovanda kimia na kwena nga na bana nanga ba mutu azati oyoki tango babandi osala live kuna baofinga nga na makambo na ebeli mutu na makolo te tango napesi réponse ko bokomisanga etula bokomisanga mama mobimba koko nga mutu na bala mobali na zo mobali na je na mona uta mobali na Afrique na ya na ye bobo comme ça le roi zoba mobile quoi kizengo le roi victime mobo na ofanda kinya te na olala pongi te la brune tant na pesi réponse oyo finga bozo yebe na commentaire o fio toto bazo finga kuna boyo kate bokiba na bino boni bo sakana batu beko bino bo kasete ke batu ofanda kinya te ernest bo sela batu ba live alokuta ernest sela batu ba live boyo ki live e sala mi kuna te ke babandi finga nga boni comme ça mo bange boyo comme ça mo kolo trop c'est trop naza mutu na lemi na droit ya oloba na pesi réponse na makambo ezoloba na pesi réponse oh boni boyeko na bengi mutu pete tuko siko na bando loba parce que so na ovanda kimi na mazoba pona ovanda kimi ye mwana mwasi na kuna na otanga kometa ba niko finga yo la brune zo kiti vanda ngana to na problème apo yo condamner nga ofia toto mobali ngao so bozela na benga na jani na benga na jani te ngana obisa jani na ndaku na ngati jani ndako bima okende tomba bando finga na live kuna na likamna ebi mutula makolo te ta ngana réagir le moment mona nga zoba trop kizengo na commentaire yo komela nga ya ko to ya ko te obisa na ndaku na ngati trop c'est trop vraiment na lobby na pesa bino na lelo réponse fona banana okoloba po emsune na loba te naza kimia na vanda kimia baokaisa kwa nga nazo bate jani atazwi mukanda lelo omoni parti obokata ngo bino nyonso bozwa na bino obokecha ba chaîne na bino jani soko azwi mukanda lelo akimi esalanga bien makasi elo nazelaka na vie nanga jani akimanga peut-être ko arranger nga na ovanda kimia na kwena nga na bana nanga soko azwi mukanda akimi eza mo makambo te esalanga bien makasi poko longwa na epembe nanga peut-être éliminer ba problème po nanga jani soko azwi mukanda kimi abengisi soki mwasi na Kishasa abengisa te yanga nini na kati bandeko nanga boza basi lokola nga bolingi nini botelemela nga boye bolata nga na nzoto est-ce que makambo vienga dio sakende koloba kuna nga na yebi ata mutuna makolo nasali bino nini ngo bolibola tanga na nzoto boye la brune batanga ki bakomba batebele lokwa ka ngai ka nde mutu lazaka victime ya nyoso bolati kanga lelo na otika message mnyoso okota na groupe nanga yoka bien jani fai ona botane bana misato ata zui mukanda lelo kiminga eko arranger vie nanga makasi elo na zelaka na vie yango wana mengai siko pona bengane na ndaku na ngana obengane te ye moko nda obima okende lokola bino bolibo sunga ngai ke na yebaka te po ngai mutu ngo na kopesa bino information nga mutu na koyebisa bino pino bokaisa ponga na sala émission te pona loba te na lekana na be émission te batu bakanisa kwa neti nga nazobanga ko loba na linga te mkonga na funga mnonga na loba ebela batu bofanda mbama okimia